Bibiane Estella, mbotana yo ato, Djibril Mbayo, Marquis Etimanga, masala ngai depuis Zaïre. Masala ngai kusa kusala Jordan Mabela Nkolo. To busy mwa. Nous en asken. Ndeni kaka l'autre là. Mimi Mbanza. Sœur nanga Mimi Mbanza. Ndefe Jansoni. Mbotana yo ato, Christian Lukoki. Poto na kati ya poto Christian Lukoki. Petit frère propre. Christian Lukoki. Maria Zulu, petit nanga Zulu, okinzoto. Maria Zulu, petit nanga okinzoto. Koba mangana molimo de chérie. Komanga ndenele nina kufana na libela e. Antia. Kosonga na koyeba kesa makambo nzoto e. Nzoto na ngai nzoto yo. Nzoto chérie nzoto e. Nzoto chérie sele. Nzoto chérie guna gui. Nzoto chérie kitoko gu. On va répondre des questions hein. Somo. Donc ma belle la bonne nenga musique ya. Donc on a système Saint-Valentin, c'est pas ça ma vraie chérie. Ma vraie chérie, ma vraie Dieu, c'est pas ça bino lelo. Oui, donc est Gibson. On répond des questions. Bon ben au moins tous artistes congolais, tous artistes africains, tous artistes internationaux. Fabricas aza artiste munene mboka na biso Congo, en Afrique. Toye bien. A proposé Kingai a dit confrère nous avons besoin na yo pour azo ça l'album na ye. Na ça l'album na ye aye mokote. Na ça la moté. Na profiter pe na pesa Didier Douma. Mbote mingi Didier Douma. Pro mbote na to abi na yaya na besoin na yo. Frère na ngai Michel Lumana, Michel Bass. Lumana benga na kendeki to sololi abi grand frère on a besoin aider ngai voix na yo na ba cœur il y a 2 ou 3 nzembo et après ça to ba cœur bongo ko sala ngata 2 3 vocales na lead moko boui donc na sina ça déjà 2 nzembo alabi ya na quelque chose soki na zongi na obenga yo po ça va vocal maman mabeza voilà donc nous on dit que ba ministère balingana kate leki ye moko akanta bi aya voix na yo na ba cœur abangi te habité yanga besoin na yo voix na yo et ça ba cœur sali ba cœur abi bon ba cœur après sima oyemba sotama vocal moko bi balani satu ngala bi mabeza te abi d'accord abi ayo kisinga ti bonze monini oyemba aw ope oyemba aw na bi promena ko bela nzembo habitam nzembo moko sali vocal nzembo mususu oyembi mususu vocal na bine bongo siko moi kincholi kide ko kota na kati mwa mutu libanga abi vie promesa te baka batu na ngabi merci leki na ngai abi merci parce que na kende babi ya kasi na bioke mala ya zo ngabi comment ça ce n'est mi mais pas le pour ça habiter ya en tout cas bela mwa mukia puis fabrication ya ko sa ko te na lingi tabita te ngana ye obengi ngai kona yemba c'est bon marasi mabomba ngabite ya ke bote yeso ka nifungula bu yiki mbongo penda ko oui somo uburi bakubona mbongo ko ngabi pesa wo kabela ngawo lingi bakubona mbongo pesa nifungula bu yiki mbongo penda ibana na sepela makasi na petu kanzani merci na bapambola kwa nini mutema malamu kozala malamu na batu to ça pas na batu te donc boyoka pas besoin tam suma moi libanga ma vocal à côté ça côté la non chemé boza non chemé déjà puis voilà donc oyembi l'album nae alors ben oui oyembi déjà mais tikali ka to ça ba solo vocal aza ba concert azo beta na kini akende ko Saint Valentin abi ya soki na zongi bon na benga yo oya et puis voilà na komala ki ya na komaki bien tout ça tout bien non ça va pour ce qui a son ce qui vous permettre ngana ça awa ça li awa soki na kini to sali kana kini merci no ça va banze maman na wana na bisuyo
tout ça qui va barumba bano ne bazo ya minga mabe pardon eh so ke te ba mono eh bano pardon bano ba na ngi comment ça va nzemba bu next mais to ni fa fa na yembe da edition mais donc zaka mko zoye so la kana yemo a website am da tal no franchement les belles chabi dans l'avion ça album na ngamuko na limite ça na batuka na poto amise mosusu album na nga mali bosu na bi d'accord benga o monter mon sepeli usaja grand usaja na makombo munene voilà et banze moni oh nickel ah ben si vous trouvez un nickel donc aux Zélango donc ça veut dire que et aux vraiment au top quoi aux Zélango p ben Gibson ben merci pour la question à Fabregas comme ça et tout ça ko yemba na biso nze moto linga beaucoup o yemba na l'album il y a danger des morts balo bien sikana komyokolo ngai pona sina linga na libala kotumisa ngai pona sina lovayo na libala na libala ya komele sopa mi moya kolokota likelete na sina lingi j'étais baby papa la mama qui bolima na komina na shingala koma na motema kotikala éternel nanga éternel chéri mokolo ya libala ah je t'émerveille donc imprimer bakarte d'invitation pour m'inviter paya famille bakolia bakomela bakobeta maboko ah c'est la merveille papa pena redengo tena ya libala invité de na biso mopa akozanga te papa na minu na lidi kimba libala paradis kimba libala ça va ah franchement donc il va aussi se rendre à l'air le baptême la main dans la mer pour ceux qui n'est la libala et ton dans makambo belé il fait mon bête on peut na suka ben la bible est là tout ça en rythme à Saint-Valentin donc va sentir olobi ke olingi ngai na motema ndolobi okoka ngai me chanter okifelo nazalaki miwa na yo aba sorti papitsa je t'aime Junior Mukaso na ngai mundele man mundele Junior Mukaso na ngai man mundele Baba Monuma Baba Nembemba yoka sentiment avocat donc ba bibo ekelelo donc moment on a système à Saint-Valentin donc Saint-Valentin ils allient tous les mois de février donc Gibson n'a pas c'est ça va vrai chez nous va vrai jour Gibson n'a pas question pesa papa pesa la Saint-Valentin la biso pesa sœur nanga depuis Zaïre José Nzango sœur nanga depuis Zaïre maître Nzube maître Nzube bayambanga ta onota matadi sika na ki sasa quartier la tête maître Nzube kuna maître Nzube wana et puis aza bofa na ngai donc aza noko ya madame bobo ndema maître Nzube Kams Kabemba dis-moi grand respect Kams Kabemba merci à toi nazawana pour la question na bino Junior Mukaso masala ngai histoire de l'Europe poser ma question Junior Mukaso c'est la merveille poser question boloba Chris Coco question ma chérie bobangate merveille Binjela merci à toi merveille Binjela nani lisusu pour le télékito Bibi Chimanzola Chris Coco la frappe laisse-moi pour ya multi mystique semblant madame à pomper bonsoir Roger la pape today tomorrow Roger la pape na kata Londres mboto na to masala ngai depuis Zaïre
Cocody Coco, Cocody Yoko, Cocody Coco, Claude Mathieu. Ça va comme Moutou. Cocody Coco, Cocody Yoko, Cocody Coco, Claude Mathieu. Matanga depuis Zaïre. Petit nanga franchi bundu la idolo. Tu comprends? Petit nanga Francis Mavimpi na Orléans. Petit nanga Cédric garçon Paris. Zélam que pardon. Petit nanga Chanel. Petit nanga Chanel, Trésor Chanel. Petit nanga Zébélé. Sans oublier les grands prêtres, les grands boss. Un taxe de la Renarde. Lieven Dongala, mon pote. Lieven Donglis, mon pote. Père Abalifanto, Lieven Dongala, mon pote. Je suis en bonne santé maintenant. Dieu a fait des choses. J'étais malade, mais là, il est très bon. Nikos Nyama. Nyama. Lui, c'est un Camerounais. Hein. Nikos Nyama. C'est un artiste camerounais. Bonsoir, c'est bien aussi que les Camerounais. Nyama, mon frère, c'est un artiste camerounais. Lui aussi m'avait proposé qu'on fait un featuring avec lui. J'espère qu'il est là en ligne. Nyama, Nikos Nyama. C'est ça, lui, merci. Voilà. Qui encore qui est là? Chris Coco, merci à toi. Dio Francisco, merci à toi. On continue l'émission. Voilà. Sommes trop, Bomoni, Gibson, Azali, Aestar, Nabino, Mazane, humble, c'est quelqu'un qui aime tout le monde, Alingo Sepeli Samoutounio, donc, album Nezobi Mana mois de mars, vraiment, Bozala branché, Bo suivre, en soge bimi, vraiment, donc, Bozora, Manda, parce que c'est un bureau à ma casse, donc, au Sakanate. Teddy Mola aussi, il est là. Ouais, Teddy Mola a posé question. Alors, Benini. Dio Francisco. Tout n'est pas sur la qui cadeau na 32e anniversaire il y a quartier latin. Ah non. Nous, on était partis juste pour aller faire l'anniversaire de notre groupe quartier latin. Le cadeau, ce n'était pas à nous. Nous avons envoyé les billets d'avion. Je suis mon père au midi. Aller-retour. Voire même moi, je n'étais pas en France, j'étais au Cameroun. Non, j'étais où? J'étais à Zambie. J'étais en Zambie. Moi, envoyé les billets, oui. Moi, envoyé les billets. J'ai fait le concert le dimanche. Et je retourné en Zambie vers le jeudi. Voilà, donc, c'est qui on a dû sauter le cadeau. On a l'orchestre naïf. Mais, si c'était ça qui n'a moins calpé la musique. Moi, ça va me voir. Donc, on a eu quelque chose. Mais les cadeaux, c'était ces musiciens, eux. Voilà, c'était pas nous. Voilà. Voilà, Teddy Mola, cadeau Zaki pour la bangote, cadeau Zaki pour la équipe de Zakana Bango Bénin actuellement. Par contre, je vais profiter encore de remercier tous mes fans qui m'ont voté. On va voter qu'il y a eu catégorie meilleure voix. C'est là qui est troisième catégorie meilleure voix. Et catégorie meilleure musicien, j'étais deuxième. Donc, merci pour tout le monde encore une fois. Bonne année à tout le monde. Mais n'oubliez pas, je suis là pour vous informer mon album Long Chemin. J'ai pris beaucoup de temps. Voilà. Et je l'ai promis plusieurs fois. Voilà. Donc, j'ai pris beaucoup de temps, mais là, je vais sortir mon album Long Chemin. Je suis en train de parler déjà avec mon manager, Lieven Dongala. Donc, on a déjà tout calé aujourd'hui. Et plus tard, j'espère la semaine prochaine, d'ici vendredi, on va commencer maintenant la pub, la promo pour la sortie de l'album. Comment on va faire la conférence de presse, comment on va faire, on va programmer la sortie de l'album. Comment ça, voilà. Donc vraiment, tout est prêt. Donc merci à tout le monde. Soutenir moralement, physiquement. Et merci à toi aussi. Et toi d'amour, j'étais love, j'étais ligne, j'étais couzolé, j'étais coupé, j'étais cuol, j'étais love, j'étais cuol. Donc, franchement, nga moto aza na makambo na nga bazoboya ngai biloko na nga bazoboya ngai nga bazoboya ngai nga moto aza na bashose na nga bazoboya ngai nzambe asali nini ye mambuke na kwiza Chris Coco
Soboni ba yembela bino bo pesi titre ba yembeli bino e ba sali bino kama vocal. La date de sortie Chris Coco alobi bo eke na mois de mars la 2019 album ezobima donc Long Chemin ezobima là na mois de mars. Merci. Ben voilà tout continue ma question na biso et un enfant mora. Olobi un enfant mora tunya alobi bo eke première fois côté na quartier latin. Et première fois côté à quartier la tesa nzemoni yango beno o ba yembisa bino ba sese bino ka ba vocal o ba yembisa ki bino première fois au côté na quartier latin. Chamazulu mawa trahison na ya pa ya zanga lumpema mawa jalousie na ya pa ya zanga marque pitié Chamazulu posanga référence okobonga jamais po motema no mabe na wenzo zalaki na mesa kasi souviens-toi Zulu marchandise ezalaki yanga osekaki ozwaki intérêt ebele mama beta vocal wana olobi nini nayoki te beta la vocal wana beta vocal wana monini nasala moto mosusu asala jamais abanga ye okina nangata na buku ya leta idisineketia papa na mabondeli na ya alakolaki losambo ezali te mamamamie Robert Monia Jean-Claude Kimbembi omoni CV ebomi Chris Coco makasi Chris Coco lobi alela voix na yo ebomi ye ça vocal oyo na studio laki ide ya bandi ya kosomba babenze ebimaki tovideo na banzembe Kofi alobi bo qu'est-ce qu'on a ba solo vocal eba nonga bandi shoko baba ye totika nde bizaleli ya kala mama Lomisa ya oui motapesi yo bonjour komone yo mate kobene mushinote dispense ekadiamona Narcisse Bayako jalousie tu vas comprendre na monité na ça vocal ko na babi na monité ko jalousie bandane bandele mokili zambakela bibi banza kalaka ina bomba nzeko na ye likolo ya jalousie kobomanga lela yo mama okeso somo chaleur eta yo la ye ala no solo lingi ko ba mitanga ya somo oye di sona ya Chris Coco on appelle la peau egamo pawizanga fongwa ni kwa ukuse rapele moto asalake yo zala ezanga la bio kozala kaseko simana kai malanda ngombe sobo la merveille fali aye ya butu kwa iseko sengela ngaliwa epa nzambe nzambe ndesa ko otika ngala vivre la vie nanga poko esalaka bango minga ye bozonga ngai epokaka bango likundu motema be amisi nani lisusu eta nasiko na ye liso monene basalama batutu bagangi somo trop allez lisu beta sala moto mosusu asala jamais abanga ye roki na lvisa tunangata na buku ya leta idisineketia papa na mabondeli na yo elokeleki losambo ezali te madambala mamanie Robert Ngobila Jean-Claude enakorivia ye nayebisaki bino yo kapikotia lobi no napebi
Na ebisa bino. Comment grand prêtre Michael Jackson. Le même jour, d'autres qui a connu Afrique du Sud na San Piti. Ouais. On pas tenir Mandela. Après, tu zaka béni. Après, tu ça na mabato. Et là, le col a beau na kin. Oui. Après, on a moine na mabato. Bato bazana jobu ba mo na siko ba yebi. Petit na ngai Marco Marquez. Ouais. Marco Marquez, petit na ngai Marco. Et puis voilà quoi. Donc voilà ce qu'on va dire, mais c'est pas la petite liboso. Somo. Dans les cas où il y a donc au côté chance, au côté dans mouvement, maman pas album a tenté Bimi, donc le premier album il y a ça qui a tenté non? Ouais. Non, donc déjà na kota la tino kala déjà avant ba ya ko beta Olympia ba panzana. Comprendre? Donc après tant sikoyo ba kenda zonga na matadi. Ouais. Mbadina zonga na matadi. Ma passe ok ça patika zongi na ngambali passe ya go on qui na vie à province na moté classe na mona ke classe na mona balia ka fufuna na pondu so bia ngote fufuna pondu na matadi bolia fufuna pondu te ele kate na mbongo le kate oh bona matadi boyebi fufu te donc je sais pas mina kine bolia ngo ko bolia mo kate za mama ngoma pia bazu manioko panya manioko batia na mai ba okali nango manioko bakali na mafuta oui suni manioko lia oza shwate na lie peko na lie katuka mais dans ce mouvement moni ba malheur miso za rapport na bonheur ba misusu ouais amasa bakendeki ba jena miso basamba bakendeki jena ngasam na Suzuki natanga kai topo aidanga ito Suzuki zumu mtu mwana Suzuki wana na mtu mkewa sana banzengo na mtu wana Suzuki mtu mkewa ouais bulu pole wana Suzuki azo fan de pa vie dudu ngafula na yolo alors funa kina ukanga Suzuki la sanga banzengo na la so banzengo utanga kwenda kofi faut viens ba bandere ni moko boy mama amouvement soki de la ketambo sama ni koyo te kuna sio kabiente faut ba expliquer bien moni asa ko aider ngai oui après sur des semaines où il y a répétition et ma banzembo faut que banzembo te ba ko zo na zo ni matadi ça na ngam diama basere na ngai Rosette Kamon moi va souvenir hein Olobi Chris Coco azolela ba souvenir eleki azolela et la question moi va poser comme ça là itunde elo ndeni osala pour garder toujours Teddy Mola alobi ndeni osala pour garder toujours voix wana ya kitoko toujours ba mbule ezoleka la moza toujours la même tonalité zuridité lo moko te recette na ezali soki oyoki tambwisa makolonga yozongisa treya babeshinkone na rai kabila belo presta domena edimola mpona yo papa on a sikoyo réponse pour te dire que vous ezaka abotamaka nango réponse à Dedimola voix mingi mpo mama nani nabeti Olympia te nani nabeti Zénith te ata LSD nabeti nangu te ndenge mpula yawu nakobeta yango donc nakobeta yango donc nakobatela makambo na ngai aspect na ngai voix na ngai
donc muke bula yao na ubeta yango cha mabende nzambe na ubeta na se réserve na ma ça pour fandi bo comprendre ba question so tulinga wana bo comprendre yango nde bokomaka comprendre makambo eza bele mais Gibson au filmaka pété ce voir on peut pas garder on s'est dit au filmaka té on melaka mingi té non ngai na filmaka na cigarette té na bité la cigarette baza mabete na di bongo te pardon ouais na filmaka té na melaka dia maté na fofu munaka té na melaka masanga té omoni na café ouais ka chocolat chaud suka na mai na damas mais mabe quand la tenue de toi Gucci donc on comprend mabe na ngandi yango trop bongo yo biso bongo na ngai soma na bisaki bino lelo mais attends dans la vie que batamela diamba batamela cigarette batamela masanga te non, critiquer non, toutes les questions, donc on répond, chose qui est normale. Pas de problème. Notre travail, quand on va base à la bien, on peut se baser à patron minier de la noire. Et puis c'est ma haine, boss basali normalement un boss faut moi là. Normalement, un patron. Tu vas présenter ma belle à noire. Mais ngandela parce que ngala uta batumba na kola bongo na internet donc du coup na bima à part quand je me lola moi la Mexique n'a dimi lola moi mais qui c'est qui on a ndengeni ah mama tire lola mama sala na sala et ça comme abe on continue na te pototé hein to continue qu'est-ce que pas maman mi pas ma maman avec mon papa na petite terre na maman rifa na Londres leta mo pao Vous gâcher bango. Tout ça avec les bandes. Yo mais la katamuke, on ça trop naturel, mais la katamuke, on a fait ni. La vie que nous mais la vie. Yo pour ça que ma kamoto ma tadi katamuke. Na bi bon. Ça c'est l'autre. Oh, c'est ça. Naoki nzala mbala moko surtout na kota nzela sima na kenya biloko nyonso style lalingo obike lola bona mama sala ngai na nia biloko na pesa ko na kombo mela biloko sina kao Après, en tout cas, les autres vont me voilà. Il y a un comme ça, il faut la personnalité donc tu as eu leur lingité. Besoin d'ayote. Donc, non le bibo eke et la question mo fan mo patuna qui est tombé bien le bibo eke là oya qui vraiment faut lier foufou na pondu na matate bono les blocs raté. Plan na préféré mes amis. Plan na préféré zani vraiment l'oni pesa Gibson na nga olia pe so ba bengsi Gibson o ba ko lambe la Gibson peut ça les plaisir zani. Sakimadesu. Pondu. Sakimadesu pondu na madesu. Na mutsambu. Na safu. Na loso. Voilà numéro 1. 2. Fumu. Ah ouais. Quand on dit mfumu, il y a ma véro. Comment faire la mbala? L'accent. On a fou, on a ma véro, on a fou à pembe, ouais. Et puis, troisième, zaga, soupe à makaya, on a l'osso. Fait. Comme ça, toi. Ah oui. Fumboa, soupe à makaya, on a l'osso. Et puis, l'autre, soupe à l'ambiance, on tsambo zangate. Ngombe, faut mutsambo à côté. Faut mutsambo ça. Oh, lia ngombe donc là comment mutsambo à côté. Mais oui. Ngata ngombe. Bala matadi bo aso moi. Ngata ngombe na safu na mutsambo. Ngata ngombe matesu. Oh, na mutsambo na safu.
Mais Moutsambu, sur la même Moutsambu, soupe Makabu, moi Pondu. Donc voilà. Ah. Elle a fait ah ouais. Eh, mais dis donc, son béni c'est pour éviter Gibson. Bon, boss, la Moutsambu, c'est Gibson, on y a bien donc, les bozos lamba. Bololingani ya kotumba ya okalinga o ya mubesuka bo mutsambo. Non, Mutsambu, en tout cas, ça dépend. Hein. Mutsambu, on peut faire mungo okate. Bien que facile à mungo, c'est le mungo venir à bien pembe. Mais ça la kindeki, on se connaît quand mungo na ngo na ça kindeki pembe. Voilà. Na comment pilipili moko boy à côté, na pilipili. Donc au croquer pilipili au katika moi qui tient kindeki. Pilipili je mange pas. Eh, yo peut-être ça peut un régime mais sportif hein, c'est bien ça. Ah, pilipili on a raté pas mabina ratobina trop moni. On a robine na batu 23h. Comme sur 5h du matin, faut pas se faire. Quand tu manges la tête trop moni. Quand tu manges du piment, ça fait un peu pas bon. Ouais, donc on a un peu oui. Ouais. Tu sais, là, tu as beaucoup noir comme ça et que ça couleur n'a pas préféré au nid, on a ta noir. Noir, blanc. Leur préféré dans noir, blanc. Et puis jaune. Noir, blanc et puis jaune. Noir, blanc, jaune. Leur préféré. Le reste, c'est tu vas mettre jaune. Mon niveau. Le couture, jaune. Donc voilà. Chapeau, mani, en noir. Donc, il préféré dans jaune, à rose, à voilà. Non, Gibson, elle est là, elle est ta noir. Gibson, elle s'appelle un grand frère, non, mais pas, elle s'appelle à Paris. Gibson, adresse nous à pour vendre à Paris, on vend à la province, en France. Adresse nous, adresse nous fixe. Na Paris, na province, Ndeni. Box anglaise, moi, ça n'a pas été après Simbote. Box anglaise, boule de Brando. Azokende Caillou. Sika, distraction. Ah, j'ai pour ça. Ah, 50 ans. Ah, voilà. Mais ça, métier. Les boules de Brando. Azokende Caillou. Sika, les distractions. Ah, j'ai pour ça, 50 ans. C'est l'oyo, hein? C'est l'oye. C'est l'oye. C'est l'oye. Et voilà quoi. Non, on répondre était c'est l'oye, on répondre était. Bon, on va répondre à lobby que tika musique, je pousse dans la ndablesse vous l'en de Obrando, à Caillou. Mais sinon, il faut expliquer que musique peut être caillou. Et ça caillou, parce que c'est bon, c'est ça caillou. Et ça caillou, il faut expliquer, il y a des choses qui ne comprendre, il faut expliquer que ça peut être caillou. Nabetaki samedi passé dans Angers, et nabeti pe le loup. Comme si on a encore 2 mois, on a encore la semaine moko. Ayebi na été. Comme si on a fait un peu dans l'aïna. Il connaît pas même Brassima. Les questions à poser. Voilà. Voilà, merci. Non, mais il faut pas y parler. Musique ezali métier mobimba comme ça là et tout. Surtout donc il s'appelle Chris Brown boutique musique Rihanna boutique musique parce que est-ce que mon Rihanna salaka Beyoncé salaka vous savez les musique tozo sur ba disque ba les musique est-ce que tout le monde est que Rihanna lelo ayembi lobi akei ko ça son entreprise nini non musique ezali musala mobimba comme ça là. Dans le mois de décembre, comme il y a lettre, un message SMS, dans le mois de mars, là, c'est normalement bon, tout a vu par année dans sa scène. Toi, docteur, comprends? Tout a vu par année. Donc voilà. Ça, là, c'est fiche de paye dans il y a pas moi. Habite, ah, ça, comme ça, il y a un scoop. Comme tu peux agir à comprendre, on n'est pas normal. Par rapport à la question posée, voilà. Et puis voilà. Ben ouais, donc, sur ces, na kata question, boyeso koyembe la biso, nze moment l'album no pe la linga mingi ya diagnostic comme ça là et tout, super. Ah, super appétit. Oui.
nazwi eloko ekoki na ngai oyo marke depose carte visa konte na nga koki na yo eza memorize na moto na nga mpo moyibi ayiba te atala pe te asimba te kosimba te Claudia. C'est ça l'amour, c'est ça l'amour. J'aime comme ça Claudia. Oh, m'a jamais levé comme toi. C'est toi vraiment mon super appétit. Écoute à moi, ton amour m'a rendu fou. Ton amour m'a tué. Chérie, na kolinga lisusu pona nini. Nazwi eloko ekoki na nga. Oyo marque déposé. Carte visa konte na ngai. Kode na yo eza memorize na moto na nga mpo moyibi. Ayiba te. Atala pe te. Asimba te kosimba te. Sama. Voilà. Napesi mbote epai ya Beni Makoso. Salon Beni Makoso na Orléans. Napesi mbote epai ya Bienvenue Vocal na Orléans. Napesi mbote epai ya Rosek Lukoki na Orléans. Napesi mbote epai ya Arsène Toya. Arsène Toya na Orléans. Masa na ngai Bia Chante na Orléans. Napesi mbote na Salon Bunker Matonge Didier Axel vie na ngai. Napesi mbote fo. Napesi mbote na masa na ngai tout quoi. Merveille. Autuloba album ezobima na mois de mars. Son album va sortir en mois de mars. Dans leur chemin. Attends un peu. Album ekobima na mois de mars. Nde nayebisi bino. Nazwi temps ebele. Mpona kosala album wana. Lingi ntango bokoyoka yango bosepela. Pour comprendre pourquoi je quitte. Mais la maman à Belgique, c'est pour la première fois. Chipson Boutoukono habite en Belgique. Nous avons invité le 9 mars. Nous habitons en Belgique. Ma maman Oba Kanama Pouta. Donc, ma maman n'a dit que tant Kanama Pouta n'est ma cambonio c'est Bongama et Bouka. Comment? Le 9 mars, il y a ce cause à la canne Bouka Meli. À tes airs mouquet, Kangela Moli Pouta. À tes airs Manvondo. Kangela Moli Pouta. Donc, le 9 mars, na Bruxelles, ma maman est à Lola. Trop. Il dit que, maman, oh, na Londres, l'anniversaire, il y a Billy Vumuka. Moi, si, merveille, on te benga qui? Guy Roger la pape. Merveille, Engasi, ben voilà. Au groupe, ma maman est à Bruxelles. Gibson, merveille Engasi, alobi boeke Engasi, merveille Engasi, alobi boe salé comme moi dédicace, yom t'a posé qui aux premières questions. Comme nani combo? Merveille Engasi. Ah, merveille Engasi, Enganti. Merveille Enganti. Voilà. Comment les a passé, pardon, ça papa oui. L'autre chemise à calamité, mais merveille ce que moi les ali. Les 9 Boyana maman na Bruxelles. Donc, on va donc journée de la femme. Ouais, alors ça les comme moi dédicace comme ça là et tout, Nanzembo ya Boda Bodak. Boda Bodak. Oui. Est-ce qu'on l'inga vraiment? Dengolobio l'inga. Est-ce que morango Bodak est so utana makira? Bodaka wanga naza, mwezo koma nengai. Ekoti motema neti mosuni ekota. Utanga sobango ya kobotola ngasani. Avake natonda bodanga na kotilo sambwe. Bodaki nasana nyongo salisanga na futa. Moto alingi tabana ye ataka ye. Kozala bie na kozanga yo teme. Ekobonga to ya kokangelanga maboko. Ekozala foe to bimalanga nganzambe. Yakobota mwana tolinga ye neti makasa lele. Bato bafundi ngai epai ya mama. Nakopaki bakabana mpona barandefa Bodak. Bato bafundi nga lisusu epai ya papa paster. Nakoboki bakabaki te mpona barandefa Bodak. Nzambe ye moko ayebi naza na basi konstate liwa te. Bodaka na mbiti ya suka na kati ebale. Bodaka bimaka na nga na bakakis. Naboye tike na maboka bascribe. Naboye tike na maboka bapospaye. Naboye tike na maboka bapronti.
Ae. Soki bonsiste bokabolanga na bodaye. Soki bonsiste bokute dina ngai. Premièrement, na komo kondelelaka na victoire. Deuxièmement, na komo lataka sengongwa. Suki akopanza makolo ngulubi na makopa suka. Et puis un jour soki na enanga kokufa. Okomona komo bimelaka baninganie. Na koko mosalaka ba miracle. Bodake. Kokanga motema te bodake. Bolingo na yo esali érosion na motema. Serge Timba. Kokanga motema te. Mama. Bolingo na yo esali érosion na motema. Blaise Mampuya. Today, tomorrow. Roger la pape. Bana ya Bruxelles. Le 9 na Bruxelles. Gibson et Nazoya. Bana Bruxelles. Somo. Le Coco. Le Coco. Voilà. Somo. Donc, mais on a le système à Saint-Valentin. Donc, mois de février, système à Bolingo. Donc, bonne Saint-Valentin à Binonion. On a bandé comme Ibaï, bandé comme Bassi. Parce que on a amoureux, parce que on a mouto yolinga. Donc, Gibson, si on coûte les neuf. Madame, nous avons bien. Nous avons l'émission. Ah. Nous avons va faire ma vie chez nous, ça l'émission bébé aussi katé bébé. Ah, ok, ben Camille, t'es pas libéré. Donc, Gibson, si on coûte les neuf fan mort comme ça là et tout. Ça l'a beauté, ça moussala. Si on coûte des fan mort comme ça là et tout, donc on va fan hystérique comme ça et tout. Ah, je t'aime, Gibson, je t'aime, bani. Au coûte des gens va fan, tout le monde en est. Marc Pokora, le bibo et Kézan, va fan d'azo griffé hier. Alors on peut subvertiment boire qu'elle lié des trucs comme ça. Si on coûte des gens va fan bongo. C'est vraiment qu'on fait sur un moteur. On dit que tu as commencé. Après sur un moteur. Manuela Kitoko. Manuela Kitoko. Merci à Papa John. Merci à Papa. Manuela Kitoko. Merci à Papa John. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, Manuela Kitoko. Manuela Kitoko. Ah, mais Manuela Kitoko, elle a Sony. Manuela Kitoko, elle a combien? Manuela Kitoko, paie sa titre, ma chérie. Piot bo bala la mingi te paie sa titre, yo. Ouais. Gibson Azawana. Namona bango ebele vraiment. Musuma dit que non, je t'aime, je vais te donner tout de ma vie, je donne toute ma vie. Voilà, t'es mignon, tu chantes bien. Franchement, c'était à moi. Donc, ebele. Na solo na lokuta tondi makaka. Tu comprends? Mais oui. Mais est-ce que si on craque un peu au mythique qui peut, au mythique qui est fan pas même open à rythme, on a quoi, fan est à séduire yo pour mythique qui n'a yo bokeipe et si arrive yo. Ne comprends pas, pardon, répète-moi s'il vous plaît. Fan la raison bah non je t'aime, je vais te donner tout, voix na yo banini et ça la nga boye bani yo pour quand tu peux nager de séduction au tiki pe bo OK non pe na fan quoi donc au bini na quoi. Ah mais non, ceux qui bon mais t'es mort. Si c'est comme ça t'es mort, faut te combien par jour. Mais non, je peux pas. Non, jamais. Ça on a dit jamais parce que je sais. C'est bon, tu te fous pas comme si tu dois sur un autre été. Voilà. Ah, mais oui, c'est ça. Ah ouais. Parce que le logo se préserve, le long lien. Ah. Il va permettre, voilà, donc ça mieux. Manuela Kitoko, alobi azobala kalaté, alobi boye ke chéri na aza na mupandi à droite na minute oyo, soko yembele nzemba libala, ah Manuela Kitoko, boni yo yo kisa tuzua na minute yo. Manuela Kitoko abi be chéri aza na mupandi, azo chauffer na minute yo, donc soko yembela ba oka nzemba libala, po bala la bien. Tikanoko nyokolo ngai, pona sinali nayo, na libala. Tikanoko tungisanga, pona sinala fayo. Manuela Kitoko la Johnny.
Olingo lokola maya komela sopani moya kolokota ikileve nasi nalingi Suzy Kachumba moi je t'aime baby I love you Baby, I love you. Comment qui nakomi na mabele mbula betie memeli yango akile na komana komana motema melanga etende Jeripe mokolo ya libala Ah, Chris Coco. kobalane Diana Eshrelay. invitation pour bainvite baya Somo. komela makobe ta maboko Manela Kitoroyoki. ndudia makola akakana yango te na ye ya libala invité d'honneur na biso Manela Kitoko invité d'honneur ezanga na Gibsone. libala paradis Isepa libala paradis Si maman na loboko, la main dans la main. Si ça on a luko. Si maman na loboko, la main dans la main. Osebe libala kani muyamba etonda makambo bele. Nzambe to mikumba nanga, onga na tikala. Pepele na libala oyo. Nade je toke boni mbemba. Vraiment ndeko yobike yo linginga. Johnny, elle Manuela Palingi John. Allez, na tuni Manuela soka lingi John. Okifelo nyezalaki miwang na yo, ava sorti papi tsasa. Moi j'étais béni itiba. Mama munu mama, sa chimite mwana na kobala. René sport, kobone mbemba, koboyanga tena kokachwa. Kobone mbemba, koboyanga tena kokachwa. Somo trop. Koboyanga tena kokachwa. Kobola kitoko, koboyanga te. Suzy Kachumba, koboyanga te. Manuela bien la John. Somo. Mwana soboyanga yi. Babikele, koboyanga te. Solela, mokolo ya libala. Mokolo ya libala. Voilà. Ah, Somo trop. Donc, qui dédicace sur notre CPS Manuela Kitoko, na chérie, na fiancé, na John. Donc, ben voilà, to CPS Sivino. Tozo zilaka ba invitation, to kozala wana po na bino quoi. Ah, Manuela Kitoko azali concert na biso moko comme ça et tout boye bien donc mingité libala bestar ba bi bestar na bestar ba putani donc ezali omoro kanotro. Ok, ben Gibson, ben merci. Donc, on continue nanu to comme la sous émission na biso mama Gibson na ebeka ko sepelisa ba fan na yo ba nini donc ba vrai chéri bazala ba vrai jo bazali wala ba question peso bakisama. Gibson. Batuni babibo eke grand frère na yo azali a defa comme ça là et tout bo utape chiabo ala moko. Na lo bien bien, bo utape chiabo ala moko, bo na lo bien bien. Chaboala, ouais, chaboala. Donc, on salue moi vers là, chaboala. Donc, c'est bon. Voilà, bo utape chiabo ala moko. Pourquoi sengi ete bo saka moi featuring moko boye, batos ba mona na ye na mitu dans le studio. Neni yo mona fabrigas mais yo moni été. Est-ce qu'il y a un problème ou quoi? Je suis même pas par rapport à génération. Quand lelo ma top là, ni na ya la ma top là allemand. Ma toni ma top là. Na pesi ma sanga ma ton de beauté. Na mo sinaye Nenette, salut ma belle-sœur. Na sœur no to di ke vie de faza kotonga. Oh, aki mu connu, a besoin d'un studio. Asa na Serge Kabango. Le général de Fao, à sa première musicien, quand on a matadi, avec Obeka Zongi, à son matin, na podium, na zoé bané, bandé, na podium. Le thème, à côté de la classe, maman, avant ça, la musique, c'est ça, en classe. Des fois, on a dit ça, à la stade, à matadi. À l'obi. Moi, on a un petit, un jour, on a dit, et ça, des fois, na redi ya misi et puis profil le niveau o ba loba makampo na ngai ah c'est ça la papa le petit en musicien mais ça qui na 16 ans
À l'époque, 16 ans. Et puis des FAO, mais comment il m'a 20 ans déjà, habite petit. Ouais. Le Koyokai. Étant au Kofi, il a Kofi Absina Gena. Euroclaté, éclaté, t'as même. Oui. Je dois dire, n'est-ce pas, mon vieux, Jenny, des FAO, moi, tout le monde. Donc, en tout cas, pas mal. Na Okende. Écoute, on s'attend à mon avis, quoi. Alors, comment tu as compris qu'on a un mot côté boy? Ah, Manuela qui toka lobi boy que Maria qui toka pesi biso mbote, apesi mbote, apesi ngape mbote. Ba gros bisous na épée, ba mbote bele visika zali. Maria qui toka mbote na yo, na sepeli mingi, na sepeli pela Maria Kisuka, sert na ngam susu. Vous avez comme mon nez, mais la bien de femme. Oui. Solange nakobanga, nakoyoka, nakolenga somo ya liwaye. Limae, ya motema. Anga mwana mama na zili susuni, mama ya kolinga. Eske nakofoka kobosana Solange. Solange, ya motema. Nakolenga koyoka somo gogo. Nakona kota mabe. Nina biso toboyane. Ekopesa soni Solange. Solange. Mama talanga ya motema moko betanga na paso ya koboma moto. Amati makandifu. Lelo akalinga lobi tobona na kosala nini. Yolukeli ngali wana kokacha. Maria kitoko bopesa ba titre ba yembela bino. Solange, Solange. Voilà. Anje majua na ngai matumu na defao. Olingo na ye. Nabela kanati na mama ye. Nalela bolingo. Nana milela ye. Oyebi nalinga pe nzembo moko ya defao. Nzembo moko ya defao ayembaka le tozala bana mike comme ça là et tout. Nayebi te so oyebi yango bayembaka yango na kombe kutu na bosani. Oh mabala kini mabala biloko kolia na ndako misusu ekouta epai ya bana yo kobokola. Oh mabala bosani muke. Oh mabala kini mabala basose biloko kolia kobandela. Mausa yute pa ya mbanda. Asomeki yo kobandela. Sakaba kutise. Ngana boli bala boye. Tikangana kende. Ekiminga kwa. Mabala ba kutise. Biloko kolengela. Mosusa ute pa ya mbanda. Bana yo kobota misusu ya yo te basemeki yo kolengela bango nde bakomplise ngana boli bala boye Gibson yonde oza likolo longola mayina miso aladia no krokodile kolenga na yo te eza hipokizi oyebaki teke olingi ngai tika kokosaka ibembe tika kokosa na ngai ye tika kokosa teni itibana na ye tika kokosa madola kitoko dede madiala tika kokosa sera ye sera ye tika kokosa dede mabiala mwana Paris tika kokosa Même, aïe, 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 est-ce qu'on est pas capable de faire un mipanzi? Banomi na mipanzi lukete zela kiteka mupanzi. Ekile leo basa okosa biso leo wana. Tokotaki pas kofi. Soma trop. Mama lukete soma.
baza kosa biso na kala babi na bango te makasi là moko bosuko moi baza dasi moko to place dasi ko sa ba makapu ok dasi te wana eto yaki biso Matilda Colelesia. Tika, ako pete biso na kala. Makasi. Oh, luketo ningana ateka batumbaka mupanzi na mupanzi apandi. Oh. Ngo atenza bakrea biso na luketo. Batakala kaka mupanzi. Batakala pe basala ke biso tozala batakala. Pesa na respect de. Donc voilà, bango penza basala mingi pour na biso. Freddy Chiwaka. Freddy Chiwaka. Salut Freddy. Maria Kitoko, merci. Vraiment, bandeko na mingi bozela bon chemin. Mon chemin zoya, je vous promets. Na sali ba makasi moko boye bozwa temps na ba itini botalango na ba YouTube botalango. Sali mo be fort grand frère nanga Bielo Bass. Aida kinga beta guitare basse. Grand frère Bielo Bass bokozwa ngo bokoyoka. Vraiment long chemin, on a travaillé dur et puis je remercie beaucoup mon pote de tout le temps, de tous les jours encore une fois. Liaven Dongala. Vraiment, merci mon pote. Sans oublier Trio Bengila. Il est toujours avec moi. Claude Makiese, Kokodiko, Kodiko. Merci à trop. J'ai oublié qui est SK Grave. SK Kachuva. Merci Jordan Kousa Kousala. Merci à trop. Petit Nanga Jackie Bilengi. Avec un clip. Vraiment, merci d'avoir regardé la musique. Je viens d'avoir na ligne, na conseil qui était avec moi. Petit Nanga Mike Ntsao qui était avec moi. Vraiment, puis Sœur Nanga Itawa, famille Etawale, Solange Etawale, merci. Tonti Etawale, beau-frère Nanga. Chris Coco a posé question 3 fois Dieu avec Fali. Alors, qui on a débit, alors que na baza na préparation comme ça là et tout donc tout le monde en haut la minité Dieu naé avec Fanny non ils ont déjà projet ça déjà moi ma peine ya l'initial album na yo j'espère petit ba août septembre on va faire ce qu'on avait parlé avec lui donc voilà na pas ça moto na ngai beau-frère na ngai et les femmes au bal ya Solange moto na yo trop et puis Maman Salama, Joël Kavula, voilà. Et puis, en tout cas, moi, je suis rock des soirées, moi aussi, qu'on a remis dans la nuit. Et puis voilà. Donc, on va dans la nuit. Ma sœur Jackie Shiza, Jacqueline Shiza, salut ma sœur. Freddy Chiwaka, merci à toi, on est ensemble. C'est la question, ceux qui vocal, ils ont vocal ouais. Donc, comme la sou, comme on tardo beaucoup exact parce que nous avons le baquet, on a soirée na omoko bazo zelayo, ya wa ezo kata parce que m'appelle les autres côté belé. Donc bon, on a que Gibson vraiment donc pour na yem samina za star solo. Donc azo zo tanaye ya ko citer comme ya mutu moko azo koma. Na ba question ma beno ya bien yo sazo répondre en tout cas chapeau bas et star azala rande boy comme ça là et tout. Gibson donc émission monsieur comme na souka mais polémique moko salami par rapport à vidéo ya nze moko Moïse Mbi ya yembi tomoni yo po zuango reprendre ango comme ça là et tout au salé kamwa kapela moko na kati wana après ça il m'a mal à buzz si ko bat ba mi tout na bible mais Gibson ndayemba ki on apesa ki Moïse Mbi ozanze ba Moïse Mbi elle tisi ba tout confusion donc yango ko fo oye bisabiso donc ezali ya Moïse Mbi ya meyo sepie no kana vocal wana yango no zwaki yango osali yango kamwa kapela na muki comme ça et tout c'est juste pour remercier le pasteur Moïse Mbi donc ba frère rebelle nabaki yango à part nzembo na nga libala nzembo ko marqué na sou makasi nzembo ko mabala encore ça bolingo na ngai oyo manela kitoko l'ensemble fouti ayo ami kokoko oui entré
moto bomoni pembeni ye motakanye macha bafero yo losambo futi pengayo oyebi nalingi bino ye pe nalingi ya minge Gibson nalingi otelema otia luketo yango ndenge obetaki papa luketo nalingi luketo te yo kama nzembo motakola belanga fumbo lokola mavero ye oyo motakosomela bilele oyo otaba principe na ngai oyo aza nebukameli ndenge nalingaka na miso mambondo ndenge nalingaka aza na mbunzu ndenge ngai nalingaka akolambelanga fukolokola mavero Mandela kitoko la John tolingi luketu allez donc là ils ont quand bazo benga yende to baki boeke to umela te pa Gibson dans na soirée na remercier parce que j'ai juste un remerciement il a bien chanté et puis na pena qui est ce qui a reçu la remix n'a pas de problème et dans nzembo pona mutu nyonso donc voilà oui pas que nzembo na ngai nzembo na yemo ko ngase oui Gibson bato balingaki oyembela bango ya mobimba oyemba mpenza mobimba mpenza nde mpenza oyembaki yango donc parce que bato baba bazodemandela kitoko yango nzemba obalela te na John donc alobi mpenza alingi kaka ke moko alibala Gibson mutu ayemba oka ndenge ayembaki nakotika bino na plaisir soki album nange ebimi na mars awa tant c'est avril mai nakosala remise ya nzembo wana oui bolingo na ngai oyo nalataki yango na bandoto losambo efuti mpe ngai oyebi nalingi bino ye mpe nalingi ya minge aza losamba monana osambela otumela ye yewaya akolambelanga fumbo lokola mavero junior mukaso yoyo mwasi ya vila ngai yoyo moto kosombela bilele yoyo moto kobotana ngai bana ye oyo mwasi ya baprincipe na ngai tokovivre egalite tokowela tokote mwasi ya vila ngai aza na mbundu ndenge nga nalingaka na miso mambondo ndenge nalingaka ye yoyo bukameli ndenge nalingaka tokobaluka na batatamina voilà donc juste pour la pasteur en tout cas merci félicitations à Emery Nzembo Kitoko voilà quoi c'est ça Gibson tokomi na suka donc tosole bien émission leki kitoko tongi mpe tolibere yo parce que bazozela yo mpe donc toumela biso te soza na liloba suka olobi en tout cas liloba suka en tout cas merci à toi d'abord à toi faire passer ngai na monde ba otala ngai amasanga o baza ba Londres États-Unis ba o baza na Londres ser na ngai Billy Vumuka bon anniversaire encore une fois des bonnes choses Fifi Poti ser na ngai motema Timami ser na Ntima I love you too much my sister ser na ngai Fifi Poti ozaka malamu kuna na feti kitoko today tomorrow Roger la Pape feti malamu ser na ngai Bidi Chimandola de tout le temps tous les jours feti kitoko merci à tous vos allons chemin pour que c'est là donc des soirées dans la sikoyo j'ai pris le temps pour vous je vous love je vous ligne nga moto nazana makambo na nga bazobo ya ngai biloko na nga bazobo ya ngai comment nga bazobo ya ngai nga moto nazana ba chose na nga bazobo ya ngai nzambe na nasali nini nzambe na nasali nini nasali nini Cyprien Mbayo merci beaucoup Gibson Daniel tosuk ça na vocal moko boye mon prêtre lundi là et dans Nzembo oui Nzembo soki osengi mapamboli ya nzambe umeli koluka na molili te
Mo prete lendila. Okilito ye mondoyo. Suka seliwa. Balobaka na luka na mbangu. Na bona na pontina te. Na kobunda na labi na ngaya. Na komana malembe. Na nakoluka na labi na ngaye. Malembe malembe. Tika kolela lela mui mwela mobala minanda. Tika koluka luka mokili aya. Etonda makambo ebele. Ataboza koloba na se ya motema poeti. Ataboza kobude na ndenge ya kuzubondi mangai. Gibson Logie, Cardinal Achaye. En tout cas, merci Mindy. En tout cas, merci beaucoup Gibson, vraiment merci d'être là pour nous, vraiment, que Dieu te bénisse, merci vraiment, à très vite, nous souhaitons une longue carrière encore, parce que tu es déjà star, moi, nous souhaitons vraiment belé, Zambalo la benza tombola, bakisela, bisiko, ezanga, bakisela, ma pambole belé. Merci beaucoup. Donc, yo c'est na sengi, on sera toujours là pour moi. On sera toujours là pour na batunyo. On a payé ma pambole belé beaucoup de bénédictions pour toi. Donc, kende liboso, album ne à long chemin. Et qu'on a na bétoile bien na brillant c'est bien donc qu'on marcher et qu'on cartonner pas possible comme ça là et tout. Ben merci beaucoup, on te kiffe beaucoup, on te love beaucoup, tu es le meilleur. Tu es le grand, tu es le big boss, tu es tout. Donc, Bino Yos Bolandi Biso, gros bisous à Bino Gibson. Je te kiffe, je te love. Merci beaucoup, mon frère. Merci. À très bientôt, à très vite. Merci à vous, bonne soirée à vous, Manuela Kitoko, Coco Chris, tout le monde, Bibiana, je serai là. Gros bisous, Reddy Noimanche. À très bientôt, à très vite. Merci, Gibson. Bisous, bonne soirée. Merci, allez, bye. Étoile de love, les étoiles. 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 Alléluia.